Maramuse Silak déjà, justice et ça là qui moussala nango. Na retiré qui passeport nanga. Déjà na parquet. Pour et comme il y a ce problème monté tout sur le lango à l'amiable. Comme il y a problème il y a justice, il y a l'État. Donc carrément sauver Roger à ce passeport, il fallait qu'il nous remette en kuna et pas il y a magistrat ou assemblée Sakibiso. Alors on a retiré déjà passeport nanga. Et en même temps, nous avons profité à cette occasion de remercier la grande fondation OEP Singa Visa, il y a Afrique du Sud, na patient Ilolo, Mutuka Yambongo. Première fois na visa y Afrique du Sud, c'est 3 jours. Na côté ça, pas bandé comme ça, bêtis ba moi ou ba mona ba moi na. Mais patient Ilolo Mutuka Mbongo. Là, il y a une invitation à Betty CT, à Betty Loboko Likola et à Messa, visé Bimi dans 3 jours. Donc, à l'heure actuelle, nous avons déjà un visa Nanga, il y a Soudaf, nous avons un visa 3 mois. Après, si nous avons un visa il y a 3 mois, nous avons un visa vraiment il y a 3 mois. Quel navire n'a jamais collé la même naki na hôtel? Au hôtel Moboye, des bisous mon tobé ta camouflage, au batami na mo boye. Atikala jamais collé en hôtel abimsambo. Quel abimsa ata $50 là en hôtel bien. Na ki na sala en hôtel. Ba bomba ba sey mon apaka du mars. 2 semaines. Kolingate malere landayo na kombo ya bato. Est-ce que yebi batu belé ba lela na kombo ya bandeko wana mususu pour ne pas citer ba kombo na bango batu balela afinga bana poto afinga ba musicien congolais okomana niveau comme ofinga Fali Tantine Fanny ofinga ba Weranson ofinga même ba Mike Lokamba so mutabongo aux bénédiction yombe we yombe donc différence est anonyme hein Mike Lokamba entre équipe nationale na groupe Oyo différence et là on est là to benga na kombo nango les Kardashians c'est les Kardashians sozo ba équipe ngana ba équipe nationale les até rose la peut-être équipe de sexe oyo batutu ba yaka na les rencontres mo ba sa kindumba na kati donc peut-être que rose en sens wana mais différence c'est que ça photo batamayele na photo batazoba. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci Nada Bena fier na Congo Promo et ça sito bena no number 1 do sito bena intellectuel boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambo Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo Bogoto ça na force militaire na Congo Promo et faites comme moi allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo ndé. Ouais balobi Raf Ngindo Congo Promo toujours grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindo Congo Promo. What a plus what a boss là. Mieux vaut tard que jamais, News de Kin, une émission pas comme les autres, une émission socio-culturelle. Dans cette émission, nous faisons plus la promotion de la culture congolaise. Bonjour, bienvenue déjà à vous, chers fans de l'émission News de Kin, avec moi Betty Massengou. Déjà, merci pour l'attention particulière, merci pour vos prières, pour vos soutiens, merci en tout cas pour vos conseils, ça me va
va vraiment droit au cœur et je suis reconnaissante, très même reconnaissante vraiment, chers fans. Merci déjà à Jean Bilongo, le papa de Yasmine. Ah? Jean Bilongo, et salutations déjà et à vous. Merci aussi, salutations à papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davlin. Salutations à notre cordon, Timothée Piana, Serge Bogar, Yambinga, et sans oublier notre DT Christian Bouimbouiwe. Big salutations à notre boss, l'ingénieur Rafungindu, notre papa depuis les États-Unis. Et merci déjà à mes partenaires Trésor Mouchi Socrate, Mobala Mbongo et Belé, Nakata Cape Town, Afrique du Sud, et madame na open PC ba bisou Belé, madame Ada Lula, Moskitoko, donc maman na Altri, Nakata Cape Town, wana, Merlin Moskitoko, merci déjà, salutations à vous depuis Kenya, salutations en tout cas, Esther Mumbanda, depuis Colorado, ma chérie, ma belle, Doyoza Yanga Kati, vraiment salutations déjà à vous. Merci chers fans, et aujourd'hui pour la première fois dans cette émission, je reçois Mike Lokamba. Il est mon confrère, vous le savez, il n'est pas à présenter. Et ben nous allons parler surtout de sa carrière, de son métier, hein, donc de son boulot, son travail. Et surtout, par rapport, il y a news, vous le savez que news de Kin, les émissions à vérité, polélé, refoulement, donc neba refoula qui ba musicien, il y a Hérité Watanabe, na Karine Mokonzi, et en plus de cela, dossier à Mike Lokamba contre Roger Ngand et Souka Wapi. Hein, parce que batuba loba moi trop par rapport à dossier, on a news de Kin, Betima se on va lober là mais dans cette émission, nous allons parler de ça et vous allons savoir komi Wapi, bazo Souka ndenge nini. Voilà, merci déjà à vous, chers fans. Je suis déjà avec mon invité, Mike Lokamba. Bonjour. Ouais, bonjour, Betty. Bonne santé. Oui, ça semble aller. On est là, nous avons mouké, mais ça va. Voilà, des retours de Jeanne Akin, un bon retour parce qu'on a vu que vous avez un voyage, vous avez à Brazzaville, voilà, voyage qui bien. On a profité pour appeler ça. Bato Braza Ngambo Bayambaki biso na son excellence monsieur Dominique Okemba ezalaki sur l'invitation on a payé bambote merci na Giscard bato Bayambaki biso Braza il est très bien merci na Doudou Kopa merci na balider nyo surtout Bayambaki biso na Trésor Vola na Roga surtout donc il est très bien. Tout ça les 4 jours dans Brazzaville et tout ça déjà dans ma belle parce que les a berkay mboka bakoko fait aux voilà. En tout cas, merci beaucoup Mike Lokamba. Voyage l'équipe bien à Brazzaville et on a déjà des retours à Kin. Tout ça m'a solé belé par rapport à Robeta. Un mot d'abord en tant que chroniqueur, journaliste, tout ça la rappelle Moussala Oyo. Point de vue no koko zala nini na nde ba refula ki ba artiste musicien Hérité Watanabe ba refula ki na Karine Mokonzi je sais pas est-ce que vous en liloba par rapport à ça? Non soli loba ezala juste projection na ngeza juste car pas ya Hérité parce que c'est lui le responsable ya la team dans l'équipe déjà peine ma mission moi trop dans lobé yango. Analyse ezaka que non groupe ezaki bien préparé et puis Héritier aza mal entouré mal dirigé mal coaché na bateau baza na simanae donc et le moment qui d'abord Héritier c'est parce que moni là toujours un leader là on a déjà le leader il y a orchestre un leader doit avoir du charisme dans son signe pendant le bataille que Héritier a son charisme. Mais charisme dans son cinéma il y a la télévision na TVT ou exhibé ba passeport ba musicien na yona tout monde on a musicien congolais jamais on a mona faire rigola avec na ba passeport ya ba musicien na à la question na télévision au vie à tout le monde et ça la maté même fallait pour pas alors et ça parmi car ba erreur ils ont raté na vie prochainement je crois bien que Héritier un message autre de l'aïe bien que Aza frère autre solo la de temps en temps mais ils a parmi babilo kowana oyo et ça là qui refoulement la bango mon silence et les kinyon surtout
et le retour basala on a ba silence ba wera avec même batu na ba États-Unis on a oui to car toujours informé que bazo que maintenant jamais to monique moni on a identité à moto bulaki sur la télévision on a mitema batu te ibité le mambe comment ebelé na niveau ba internet oh batamité ma BP ba comment ebelé. Donc voilà, on a un héritier et aussi héritier, il faut la oui, il y a un pentacle, mais il faut la il faut avoir 4 miss dans le but exact donc se peut noter à timba makasi. Faut y que non na zana batu boy banani baza bata mababe banani baza bata yombo banani baza bata mpoka tout le monde a lelo soki équipe et voyager bimi libanda ba politolo ba nini muto mtana yombo eza bon mutongo nani olungolo bana la team waza pemena héritier zo yana mpoka azo yana libabe oh hérité Fatimba est déjà muto wana na loba ngote parce que yo moko ndenge uzabona conscience ne za webi ki eza mutu tel boy o ya na yombo na refoulement ya héritier Watanabe. Ngana ebi mutongo te. Non, à moins que vous allez ignorante. Ngana ebi ete yondo ebi mutongo yonsko to yeba yo o ebi mutongo o aza pemene héritier na yombo eza nani? Ça l'assemblée te toza devant micro, caméra za liboso na biso, oza au courant qui libabe ou bien yombo mpoka ezaki na kati za mutu moko boyo wana ngana ngotanga ba kombo te mais bata poto quand même bazo comprendre. Omoni batu babosa na eloko oyo. Kolinga te malere landayo na kombo ya batu. Est-ce que yebi batu ebele balela na kombo ya bandeko wana mususu pour ne pas citer ba kombo na bango. Batu balela afinga batu, afinga bana poto, afinga ba musicien congolais. Okoma na niveau comme ofinga Fali Tantine Fanny. Ofinga ba Weranson, ofinga même ba Mike Lokamba oh. So mutabongo aux bénédictions. Yombo oui. Yombo. Donc si je comprends bien, ezala ko finga te ezala ko finga te to loba ndepo ya musala na biso. Muto o afinga yo oloba na Karine Mokonzi. Pona yo kaka ezara na ba série mo pe bobundaka. Yona? Le problème à Mike ezala ke na linga osa ba publicité ya bato muso. Na relation bien teti lelo. Boyo kana ka te Nani ngotanga. Muto na ototanga kombo. Ndenani? Oh, bofinga naka bobundaka tilelo bolobana kate. Bon, na lingi te na kota na makambo wana, ngana parle na lobela d'une manière générale, mambo héritier. Na niko beta li solo ya mwana, poso na posa batanga mwana ozo tanga wana na go beta masolo na été parce que na mincho la msusa zo lia fumbwa. Ngai na za osala émission oyo ba responsable bazotala. Donc il faut pas tout ça la publicité na e. Vous comprenez? Nazo lobaka ke no héritier. Na minute publicité tenga tu na question bolo bana kate boza na relation bien teti lelo kamba nga fandi boye terminateur mosuki ici donc na rozo ata tierce morte na lobela mama mona c'est à dire quoi na lobelo moko héritier il faut a fongola ça l'enquête il faut ça l'enquête il faut yeba eloko nini ngo elekeli ekomeli en fait il faut yeba foyer ba vraiment eloko nini et ça dit que ba refouler parce que ba passeport na ba ils a bien ba visa ba qui ils a bien on se comprend alors yo comprendre ma blog on a te biso ba mo ba ta pentacle tozo mona déjà que non yombo ezala ki mpoka ezala ki ba même que eloko mo ya kopola on se comprend bitabis ya kopola et bebisi ba bitabi tout tala lelo malheur yambi ba bandeko nanga ba musicien ba izana bandeko mususu ndeti ba kunzardo nganga mona États-Unis na malheur elandi na kunzardo likolo ya kimpuka morobo c'est pas bien donc c'est pas bien alors on a lancé message directement na héritier bien que sera yeto so na biso na yebi ka ozape na Sud na South Africa la mingte na novembre to kuta na pekona que héritier oza mutu oza maele oza na bagage wana to ignorer en côté mais quelque part faut ça rappeler moi analyse que nana wi ko tsaina na place nini nana wi ko éviter oyebi ndeko wana bat balela na kombo na ye malédiction ezolanda ye carrément yo soza na ye mamwe no simbati abebisela héritier concert awa na nini na Angola Angola mamsute sama na Angola kaka ye
héritier à Batoké France parce que ça n'a pas malgré Akenda quitté. Mais tellement ça a lien dans la carte, lien on est zolandaka. Héritier à Bétate, héritier à Bétate. Il y a parmi les liens, il faut 4 ans. Donc voilà. Voilà, en tout cas, salutations de Java Lobby. Vous comprenez l'engia news de Kina. Donc, na yemoko balobi many exact. Donc many exact. Donc, bah exit pamba pamba many exit na l'exceptionnel John Lubila. John Lubila na kata Mikiliwana na États-Unis, partenaire nangai. Donc, salutations déjà à vous, John Lubila. Many exit, donc exit et belé l'exceptionnel. Salutations déjà à vous, maman Emilie Nzemba. Moi c'est à papa tous pepele mbetolo depuis London. Je pense aussi à toi. Mais question d'Abino Bopozaki dans tout un Mike Lokamba, il est là, il va répondre à toutes vos différentes questions en tout cas et vos apaisements. Et là je pense aussi balobi bon retour na Kenya na Blaise Kava Igwe leader. Donc merci tous les bakin donc Moussale les qui n'ont bien na ebi kendo Kenya tant aux zonga donc album déjà ils à l'après et sans oublier champion Kayembe no bana chaleur la kata Kenya wana non mamba donc ça vraiment ébélé. Merci beaucoup pour l'attention particulière à cette émission. Voilà Mike Lokamba na yoki lobi lo moko que hérité les roses en novembre kuna bozana na Afrique du Sud. Voilà, ok, beta kuna. Masolo Afrique du Sud, il y a visa, bon, on peut ça Roger Ngandu. Azon ça déjà. Beaucoup m'a déjà wapina dossier wana. C'est qui si ouais. Et tout n'a mis trop na répondre on peut moi trop. Mais pas l'anglais ça n'est première. Donc c'est la première oh répondre magro répondre na ba émission sous une émission nangai. Et puis manette lo kwa sika. Lo elo moins sika bon. Pas grande chose, hein, pas grande chose, mais sauf que Nalina Kota n'a vraiment tel sous na polémique ya Roger et Mike Lokamba. D'abord il faut retenir le moko. Naeba na Roger Ngandu wana. Naeba ye liboso ya na ko même ko benga bon ba chroniqueur te ou bien ba animateur te. Ce sont des parvenus. À parvenir, on a tout au Balandara Roger pour 50 000 francs. Naïba bango li bosso Roger. Alors, dans un respect ma kasi au regard ya Roger Ngandu. C'est mon vieux o to yeba naye. Donc là ramona Mike Lokamba, abi ke non oyo c'est Lokamba. Na pesa epé respect naye. Mais comme ce qu'on a j'ai moko batu ba yimba ko sango ba profiter. Et malheureux que non na Mike a un problème mon boyer son le parana Roger Ngandu non na problème n'a été mais c'est qui est vrai maramse silak déjà justice c'est ça là qui musala nango na retiré qui passeport nanga déjà na parquet pour et comme il y a ce problème monté tout solo nango à l'amiable comment il y a problème il y a justice il y a l'état donc carrément sauver Roger à ce passeport, il fallait qu'il nous remette en kuna et pas un magistrat ou à Sambisa Kibiso. Alors, on a retiré déjà passeport nanga et en même temps, nous avons profité à cette occasion de remercier la grande fondation OEP Singa Visa, il y a Afrique du Sud, na patient Ilolo, Mutuka Yambongo. Première fois, on a visa Afrique du Sud, c'est 3 jours. Na côté ça pas bandé comme ça beti ba moi ou ba mona ba moi wana mais patient Ilolo Mutuka Mbongo là atindinga ba invitation à beti c'était à beti le boko likola ya messa visé bimi dans 3 jours. Donc à l'heure actuelle dans a déjà na visa nanga ya Soudaf na na visa 3 mois. Après singa visa il y a 3 mois na na visa vraiment il y a 3 mois quoi. Merci encore une fois. On a passé le Mutuka Mbongo Fox de frappe. Oyo a invité ngakuna so moninga na Jobour, so moninga na Cape Town, so moninga na Diblan. Ils ont la grâce à la grande fondation Patient Lolo ou à celle fort qui Mike Lokamba à Longwa awa akene na Afrique du Sud. Mais pour conclure pour un sujet oyo
Roger Ngand doit remettre $600 ou pesa qui est. Pour le quoi déjà pesa qui passeport, qu'on n'a pas magistrat. Et c'est sûr pas remettre qui n'a bon ou remettre qui est. C'est ça? En fait, nani ko revenir en bloc on a tenu que non. Na retiré déjà n'y a pas ya violanga Roger. Na retiré entre les mains il y a magistrat. Na retiré qui déjà dossier n'y surtout. Donc voilà, on a un problème na été. Nous avons informé bateau. Avant la qu'on décide, il faut un Roger Ngand, tout ça l'émission spéciale. À moins qu'il y a boya, à moins qu'il y a boya, mais là. Oui pour boya, est-ce que on est sûr qu'on dit Mike Lokamba, est-ce qu'on est sûr Roger Ngand paye bien une émission quand on est combo là, tambola qui Mike Lokamba a fini Roger Ngand quoi $600, Mike Lokamba parce qu'on bien une émission on paye Roger Ngand doyer. Natikala jamais ko finga yé escroc pour battre tout balobi bongo c'est oh afinga escroc non. Moi ba rimer musuto tikango. Natikala jamais ko loba Roger Ngand boye. Mais je me souviens na parquet plainte nanga ezalaki bongo. Prétention à Mike Lokamba. Ezalaki logo la geste moko Roger sala ki pana biso za geste moko ya escroquerie. Vous comprenez? On a l'État, tant que tu as plainte de l'État, ok, motif on a. Et ça va bon terrain Papa Dav. Voilà, Papa Dav va maï bien go. Au fundi mutukengani asali on fundi asali onin. Faut le motif. Donc pour pousser ba argument na. Vous comprenez? On a prétention na biso. Mais na repé sa résultat final il y a procureur tu vois sambisa biso ine mtaoyeba. La prétention na bino est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On a roloba na comité pour ma msusu to ekoli yango kana ba parquet wana ke ba dossier o balukela yo soki ozana maele était donc merci na ba avocat nanga o ba sunga nga na ba procédure oyo ezaki facilité mutolo la Roger Ngand au porter plainte ba kangaye aya na parquet na ipsa o que non en tout cas aza grangolo on comprend ça besoin grangolo parce que na kangisa mona wana mwana moya mwasi donc yana Karine Mokonzo kangisa gae obi ke yo poko bagisa ngae Mike Lokamba yo koto kangisa bato saralité yaye zayi lokola papier hygiénique yaye pena long zayi papier hygiénique mais mutu a tokisi ngai osandi pena no ozo bunda bitumana na grangolo en tout cas aza grangolo na ndimi mais malgré ki grangolo Mimi Roger Ngand voilà muketa Amukete mais ezaka que non il faut moi assez discipliné ma msusu on comprend les gens na batmusu ba ko tiona erreur ceci cela il faut assez discipliné mais aza gangolo aza mutu mukete photo bango et moni okoki kozala mutu mukete mais comportement na yo se pesa bien te ezo boma ba qualité na msusu voilà obi ke dossier wana ekotisa makambo ebele tina ba Ken Piana Ken Piana zo ki passeport Mike Lokamba bon ça a peu une relation bien ndena yokaki soki Roger Ngand mutakena ko bombi sa pana ye bilo mwa bongo patati patata donc ok ça la poto dossier wana parce que batu ba comprendre té soit disant Roger Ngand dans une agence wana et puis si muto tangi wana mwana wana ngo benga batu bana trop Mike obi yo luka problème luka problème ndena ndeni obenga Ken Piana mwana obenga Karine Mokonzi mwana bana na yo basabana o ba ina presse ali biso to yambi bango amona bébé obani no presse na neni c'est pardon azamona o ayi na melisi biberon libele so nazaki maman mais na melisi libele so nazaki maman na maternité so na kanga makolo nanga nde ba maman abota na maternité mais ken abimata azabana donc voilà na cause un problème na yité mais ceux qui sont un problème na Mike Lokamba na éviter écouter cher fa banano asala vie nga na sali mamutu nga na sali na vie il faut abandonner ko sala yango on comprend fa banano no kolongona na pa ba boti na ye lelo chaque jour nga pa maman alamba mdunda boye il faut atela yo il faut compter ba sali nana zali kenazali et puis il y a ken les arsena munene ozomona. Donc c'est pas gentil, on peut sa maman charge. C'est pas gentil qu'on s'est raté. C'est Singapour le bakeo, il y a Ken les arapenza nzunga munene, sanya munene. Donc yango wana. Pour les bâtir penda donc abeti. Pour omeli agene, il est trop. Trop d'agene n'a pas les faut au lia penda bien quoi. Bye bye.
ba très bien na mama solo ayebinga ayeba wana mwana so na bi mwana wele la ni non na ko wele na été parce que d'abord so tali na boya nan boye et le remonté nan le wele na été puis azana retard ma bébélé vous comprenez ana retard ma bébélé pour na zo bon par rapport il y a droit de nasala moi droit de réponse na profiter à na sala quitté a sala quand même na ba mission mususu koto roja lobi kenon na ngana kende Afrique du Sud c'est parce que ken a utaki kuna na envia ki kana envier ken na habite ko envia ngo bébé eloko ana on peut nga una tuno la question mais au précipité yo moro déjà lobi yango na yebiango très bien bon masolo ken ebimeli wapi wa makaba passe pour mais ken yebai makamona. C'est-à-dire que na oui ko envier garçon na te banda mokili ndenge banda tinde ko kufa na ko envier yete na envier mutala tarba ala tara servette na soulier na chaussure et puis il va chaussure ba katuza et ngando na sala vous comprenez chaussure za kana o tambola mabele yango moko ezo kangama et ba chaussure musu za kana ezo bengana mabele soit ti chaussure mususu ezo bengana mabele mais za ba chaussure mususu mabele yango ezo mata et sanga vraiment na ibelo na wila na été ngala futelaka na ndaku na bandal yaza et pas maman na ye maman zo limba nan ko boko la ye maman zo boko na mwasi lisusu donc zo na cherche bana ba so pe 4 et sanga na ko envie na envie na kota na vie wana na ko envie et puis na rappela yi batuke naza parmi mutu oyo to mona na ba télévision to yebi ba histoire ba journaliste ba mata ba avion liboso ba kenda ba mboka libanda to yebi yango histoire ba ko sango to ba changer yango pété ngaza parmi na presse à l'île mutu azwa bien naye asombi ake Dubai azwa avion et ça la matin fongola Afrique du Sud des amba liboso Afrique du Sud pour que nango na niyango te wana mboka na kende na pese ba tout mbote Afrique du Sud 4 heures du temps mais ngana kena Dubai 8 heures du temps ils ont mutake France azwa avion à France et puis aussi c'est une polémique na bata Dubai na bata Afrique du Sud pardon côté on côté il y a bata Dubai na bata Afrique du Sud car par rapport yo moko auto soulever le romo quoi wa donc ne batu baloba ki ngo puis rochenga yo moko loba ki ngo que pour wele ki visa Afrique du Sud pour envia ki ken piana yo boyango yo wana to committee obanzo takela miso kenda ba Dubai bilo mo bongo Dubai na Zambie na Zambie na Kabose na pesembote na voyage ba mboka moi trop que mona wana moni okokeno place moko boye mais ce que ça mutumo sans valeur on a crédibilité te okota bandaka bato ba leso ba semul ba leso semul koto bimi koto kuna ba leso semul bimi oya na eloko moko te donc différence ezali ngana zo kende te pona mona sentiment mboka na okende na grandeur à Mike Lokamba na boulot o Mike asala na carrière na ye nde bato babengi ngana okende te ke non ba comme olalisa na ndako moko nde balalisa garçon wana ba comme osuguse basani na ndako ya avion nanga na ndako ya non na pesi ba avion nanga tumbote na ndako kutu ya masa nanga vous comprenez on a ba photo andola na hôtel hôtel penda ro chambre do sentir mbetu wana épaisseur à musuni mo na Afrique du Sud wana donc partenaire nanga trésor muchi Socrate mobala mbongo ebele na Cape Town wana papa na Artri na madame na Adalula je pense que bayebi makamango très bien moni eloko moni tozabwe makamutela ndaka biso ken na vie na ye atikala jamais kolala même na kina na hôtel hôtel mo boye ndeti biso mo to beta biso mo ba camouflage obatami na mo boye atikala jamais kolala na hôtel abimisa mbo ken abimisa ata $50 là na hôtel bien na kina sala yango te ba bomba ba sey mo na paka du mars 2 semaines moi ba mama ikota kenda so na Sudaf yebisanga et puis nanonga ko bomba na Sudaf na hôtel to yebi alala ndaka batu na kotanga ne mutu wana te awa na kotanga ite parce que ye mo ayebi na kotanga ite mutu wana sinon ninga tanga mutu wana alala na ndaka batu ba osokolise basan taka na ndaka mopaya basan boliaki déjà le osokolango lisusu
et puis ça mutu moko sans valeur loka papier mouchoir ba ozona mboka libanda ko ki sabiso soni bobomi musala likolo ya et puis lo moko ba bambaye ba mbongo na sekisa batuma muke ba bambaye ba mbongo bambongo abenga ba reine ili ya makuna so mutu abambe ba mbongo il est tellement zoama mbongo na vie na été et puis mbongo bamba qui ça pas même $200 baba mi mbongo azolo kuta mbongo lokola tente moko boye yeso azomona lokola ba héros lokola azui $100,000 or asangisa ngo pena boye abeta kaliki pas même $200 mais déjà ngunza maki au sala ki c'est là mutu moko sans charisme vous allez éteindre oui bien ndé naza mon journaliste aza mutu moko faut ça na ba news fiable et vérifiable. Tout ça c'est investigation na biso. Ata le longa sona kia Soudaf. Ka bino bozana batukuna, Mike ola la. Bon yeba non? Ngala la pas mututa. Hôtel et puis flat ya bien. Ya pas pambata o batu bakenda na ndaka batu non. Boki sabiso son na ba voyage na bango wana. Alors Mike Lokamba na bande ko basi musupe bakenda ko sa bakendumba biso tozuya ko changer moi façon ya bande ko ya kin so ba koti surtout ba après so a koti ezana ba embela ba mpona ndenga bien vous comprenez ya teke no o koti na ndaka mobale so ka semol ba meliso masanga ozongi le logo moko te na $200 na poche o ba bamba ki ba loki so ba mbonga c'est pas gentil, c'est pas bien et avec propreté. Donc na ko envier muta bongo te na presse lelo na Kinshasa pour envier muta na ebita azate lokuta ambeti ate nga sala bunda bitumba 40-45 na bana poto oyo basala musala o bakokanga te bongo ka mutu moko ba ofanda et puis na mama bango ko tafanda wana bon na fingi mama te to kota mama te mais koto ba obokele wana on se comprend faut maintenant responsable alonga pas mama na bango a no futela pour moi ba blague abanda ko futela awa alonga pas mama na bango yamba lo bana licenciement bo soki nanu soki nanu okoki makambo te eza pas licencié soki nanu okoki makambo te pour mama minene te afa na été maman ba no laisser bien o ake futela na ngirengire na ngirengire na ngirengire akoki makambo te mbongo ya nini ya ndako afutaka te taka ndako na $25 mais ozana ba retard ba 3 mois balé bambongo ya nini ya garantie ti ba bengani ba bokele biloko na libanda so ni wana balokoti biloko azonga pa mama na bango ti lelo so na envie mutu na ndeni na envie ya mutu na mona ke no azana mayele wa ebo kuma papa na ye wa ebo kuma mama na ye opesi biki boye komela ngata je suis tu es il est elle nous sommes vous êtes ils sont au komela ngo penda boye na mona sans faute au moins yeso na pesi komela je suis et na kanga na combien de fautes 83 fautes d'orthographe. Là, je suis. Comment Mike Lokamba zo luka donc oh Mike. Nous sommes en nini ka? Nous sommes na ko tselo na la place nango. C'est-à-dire oko ya la télévision to ko sabato ke no ngabo. So zabwe ba la so ke no ozala rabwe. So za mandia ba la so ke no za mandia. So là la pas maman bino ba la so que non là la pas maman bino donc tu as na télévision te to gangi to saliboui vous se comprendre donc maman na lobby na ko seli mutu mort na inventé même pas histoire a maman tout na lobby est vrai donc na ko se comparer na garçon na te pe na baté belé ba benganga ba reprochant ba bi Lokamba normalement ba question boy koko tango te parce que ozo pese mpifo basa ba garçon mo sans pifo et toi les athées bagaz monga ya kofinga bana poto po basala gaz fa finga bana poto fa boya ba combattant fa boya bana poto batindela biso ba mbongo akoti na agence boya tindelo mbongo ezo boya est-ce que tout ça wa yo moko pesa réponse malgré na ko tuno question te yo mo pesa na réponse est-ce que on a invité yo ne comme présentateur émission donc
On a la prochaine émission, hein. Sur le link to Salabo, yo ya minga ndo poser nga. Siko question na ko tuna te pon ba question anga, ba réponse ya yo Mike Lokamba. Ndeko moi si wana amatela bino na zolo po bokbanga kaye bo ya rolobele la vérité. Yango wana na pesi bande kwa poto amatela nani bino? Ngala mo sita ngala mo mbal. Amatela ndeni. Ngala isena boloko. Amatela ndeni. Omo ki okoloba te. Non yo koma ngamboloba. Non yo kondo loba. Non tikelo aussi ça maloba no nyonso après nga poser question. On a boy talaka ba trésor muchi Socrate ba Hollanda biso mobala mbongo ebele. Beti okata Lokamba pona nitika ya loba. Hein, Esther Mumbanda, moi c'est qui tourne aux États-Unis, donc John Lubila, l'exceptionnel, many exit. Donc exit et belé na kata États-Unis wana. Ba te belé ba loba ke no Mike Lokamba orgueilleux pour ba approcher été mais mingi o ba approcher nga mona ke no nga ezana batapoto mais batapoto ba loba bongo so ba ye penda mais Mike bi ba ko sela o makamwa parce que nga mona ye ba ke no za bongo te. Omoni ezaka discipline na lango naza tout le temps teke nazala na millier ya bato mela bankoi po evimbisa nga mabumu lelo bata presse belé baye yango mabumu ya bankoi omela nini nkoi baso beno nkoi sans charisme yo so batuno melani yo ni champagne voilà. Tu n'as pas mutuna. Yosko so batunyo. Mike Lokamba yo melanga nini? Non. Exemple tu mususu hein. Bae monde à presse sans libum. Na on comprend que oyaki na moi libum na. Mais yango sans libum e botamika na internet na biso pour banko eleki trop. Oyama mutapota me mimi no moi visite moi bo mela. O melani nkoi. Voilà, merci beaucoup, chers fans. Les temps nous fait vraiment défaut. Nous dans le baratin, mise manie, les temps c'est de l'argent. Ma question est vraiment ébellée, mais on n'a peu rien, donc nous sommes obligés de boucler cette émission. Mais to bombi ma question sur la prochaine émission. Hein? Pas tu RFI, hein? Combien de fois les gars dans la télévision finganga même. Oh non, il cocanité, tout ça, c'est bien. Vous en bon, Nathalie Lokamba, Pacho, oh non, il cocanité, tout ça, c'est bien. Tout ça, on a PC Mbote. Franck, c'était ma boyanga dans l'émission combien de fois. Mais c'est un ami, oh, tout solo là, tu as ma relation, moussou. Alain Dele. Batretaka za songi. On a battu batretaka. Mais ngamona na mona. Ah bon, Alain Dele. On confirmer on a micro. Pour on a eu batretaka. Batretaka ye azara songi. On confirmer ton ndene. Yonde mutolobi na munonga na yo ngosiko na bi ah bon. Donc elekelinga pona yo ke nkapa na yo. Moi pe aramta songi. Songamo. So la ta vérité. Betima sengu na news de kina ane mutu ya vérité polele. On na boye. Na mona ki songi na été. Donc Alain Dele na PC Mbote na le susu basé belé tout solo la bien ya basi ba Josepha Chako bananga on a fouli bango ba grâce temo passeport rouge ba Gloria Olangi bananga na PC Mbote pour ngap na diriger ka les Kardashian pour ezalanga staff mo ekiri moko ba équipe ezarate parce que ibengeye yo na barté sélection ba sala to mona ibenge so sa sélection équipe nationale il faut ba que to na mbokani to na beaucoup to na babokila vous comprenez sur nga na ebi bangote donc yo ebi équipe nationale te oyo na yo kaka bane bazakuna ba Lekechu ba Karine Mokonzi ba nango susu na so za kuna ba se belé na équipe nationale wana pour na ebi les Kardashian vous appelez belé ba fille belé ba dans la carte wana siko différence est dans l'onine hein Mike Lokamba entre équipe nationale na groupe Oyo différence et là on est l'autre bien na combo les Kardashian c'est les Kardashian sozo ba équipe ngana ba équipe nationale ezate cause peut-être équipe de sexe Oyo ba tout ba kana les rencontres mo ba sa kinduma na kati donc peut-être que cause na sens wana mais différence c'est que ça koto batamayele na koto batazoba donc yango. OK donc sur le côté na bino ndé côté à vrai Batamael. Vrai Batamael. Donc voilà. Voilà. En tout cas, merci. Nous sommes déjà à la fin. Voilà, donc on me signe déjà. Nous sommes à la fin.
tobomi ba question musu pese bele taka ba yoka que non ya Mike Lokamba ba otindela ba question lokwa mbula mais bon vouloir rater Mike Lokamba jour aux a dispo de rejoindre sous pour la prochaine émission na soka accordé na zo yamba rojenga na vana voyager o annoncer on vraiment ça bien qu'on a vu que ça et ça est polémique mais na oyamba quoi na oyamba pour la télé rojabi Lokamba tira oyamba sous bata BCBGT bona boy mais na banano na emo. C'est bien et ça l'a bien makasi Mike Lokamba nda lobby aoyamba Roger Ngandu na no sango po yemo mta ebsinga na no sango po et ça bongo Roger Ngandu na ebi que na yamba des émissions en tout cas Aza c'est un nom bien et Mike Lokamba pe Aza c'est un nom bien en tout cas et ça on rabo ebi kamaramu déjà les cas qui me donc, toi en terrain, les présents et les futurs, les passés, c'est déjà passé. Voilà, merci beaucoup déjà Mike Lokamba pour votre disponibilité et surtout d'avoir accepté notre invitation. Et fan tout balandio, retenir ni na passage non émission, programme na et puis quelques salutations. Programme ezaka kenon nazawa na quelques temps. Un de ces 4 matins en Oli Modéa Kinshasa. Donc staff tout il y a Djobo Aïdor Bokwara bongsa batu parce que ngaba ya manga comme roi na bato mususu baleka na ba voyage inaperçu ba ebie kuna sous lafite so ba yambe le roi te non oh Lokamba so bata tembe moni lobi bata songi to sala songi mukolo kenda Afrique du Sud kuna bisa banka ke non ya lobby au monde. Non, ça, on a une salamate. Bango baleka inaperçu. Ba bazwa bango na bakara mabe na aéroport wana. Ba mona mambe salama. Mambo tout tes aérobimisa. C'est le soye. Soye est-ce que tu zelo to commentant mais elo ka suka pour comme déjà na fin. Yo po babi ba journée c'est belé moi combo l'internet ba simo ba kisi. Est-il vrai ou archive? Yo pose na wa yo. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ça, la gravité. Hein. Ils ont la gravité. De les prendre les paysans en haut, de mettre en haut, aux autres. Donc, il y a un problème. Qui s'y a maladie? Qui s'y pense? Qui s'y pose aux succès? Aux célèbres, on a internet, on a une émission. Mike Lokamba. Non, succès, c'est Kolinga Moussala, Koyebapé Moussala, on a une discipline, on a une norme. Pour bien de l'on internet, on a 8 ans. 8 ans, on a mukete. Donc, pour nous maintenir kaka combat Mike Lokamba, malgré batu baye belé. Là, aussi aux Congo promo, carrément au là-bas, au sait 2 ans 3 ans non. 4 ans à Congo promo, si on a monde à TV na ça il est 10 ans. Hein Mike, yo si 8 ans, ngasko 10 ans. Na monde à TV, parce qu'on a Congo promo de 4 ans. Dans la télévision ça 2 ans. Sur la 510 ans. Vous comprenez? On travaille na TKM radio qui télé qui malebo, on travaille na Wapicom, on a toqué sur la télévision. Alors, ce qu'on a plein ça non fier hein. Ce qu'on a ce aussi na TV 10 ans, internet 4 ça fait 14 ans. On travaille na Canal Futur Channel na chaîne on pende bimisa betima c'est on va pas dava Jean Bilongo bazara na ba yebi masolongo bien, ba RTVS 1, ba Wapicom on a pena les cas on hein. Ba Nzondo télévision ba Desas TV donc pour que liste ya moulai. Voilà, pour finir, Mike Lokamba. Alors, qui pour maintenir combo, c'est vrai, batubele bazoya. Maintenant que bon par rapport que banda uzala ki wana lelo, au moment que le monde est changé dans le sens que batubaye belé. Le monde est pénal donc saturé. C'est-à-dire pour garder que combo nous a facilité donc ils a ba discipline, il faut autant boanango. Tout le monde a lelo mutabimika après 2 ans batumsule baye au bungi na terrain au kana susute lelo bande on a biso banda internet bazali ba checker les pété et tout so kama solo lelo ba limwa disparaît après bangon de promotion na biso na matika son donc voilà la ngala ba sens wana et du coup na pesi na fondation patient Ilolo Mbote mutuka mbongo merci na Ale Djang le roi de Chicago, merci na Aïdor Bokwala, merci na lo mama Nzetambila kota zotalanga na Cape Town to zalawana. Merci na Anne-Marie Dibenga Motema Diedi Benga 5 ans de silence. Merci pour la première dame de Lausanne. Na PCMBO te 40 zalaka.
Donc voilà, Malolo Loris la congolaise. Et ça, la Ngabi, il banda pour moi, net Ngabwe. La façon à voyager partout dans la Bambon et Landa. On a pessi Malolo Loris la congolaise mbote. Parce que la télévision. Sorry. Mike Lokamba. Donc, tout baby au bazar ngote, babenga yo, car ndengezala. Ça n'est fini, chers fans, pour ces sujets. Et merci déjà Mike Lokamba. C'était la Mike Lokamba, journaliste, chroniqueur d'une émission. Boyebi déjà très bien. Et voilà, Tolobeli par rapport, il y a ba news aux Otambola Mikolo, Yobolandi, on a les gars qui n'ont Mikolo et surtout n'en est pas au Kenya, déjà Afrique du Sud. Je sais très bien que cette émission vous a plu. Et merci déjà à Papa Dav Moubamba pour les images. Merci aussi à Jean Bilongo, Papa Nayans-Mine. Et merci en tout cas à partenaire dans l'émission au Penda sur la bouki ma bolongo na tarabino la prière. Donc ya liboso na nous. Merci na mon boss, mon papa Rafungindu, l'ingénieur Rafungindu, Oumela Zala, et que mon Dieu vous bénisse. Là, je n'ai pas oublié Trésor Mouchi Socrate, Mobalambongo Belé na Cape Town, na Afrique du Sud, papa na Altrina, madame Nayo, madame Alda Lula, merci beaucoup. Donc, Boumela. Et na Bosanité, Esther Mumbanda, na États-Unis, on a na Colorado. Nani wana? Ah, et bela mabango na obwaka papa Dav Mubama, le papa de Joyce Davlin. Tarayo azapeme na biswa. Bon, et oui, na beta vraiment maboko, s'il vous plaît. Vous présentez un papa devant caméra. Oh, bande on a vu ce bel basala honte. Na bi pourquoi on a tout bon au salon SCP singa. Tanga na loboko. Omoni. Bravo. Salamate ba journée c'est belé basala honte. On a déclassé, on a ba chroniqueuse, comme chroniqueuse. Félicitations. Merci beaucoup, Mike Lokamba. Abiba chroniqueuse. En tout cas, tu es une chroniqueuse. Un journaliste formé na ina. Biso pezaba na ina solo selon ba diplôme. Donc pas n'importe quel diplôme, voilà. Merci beaucoup déjà. Serge Mpiana, on a le Timothée Mpiana, Serge notre cordon, il y a Mbogar, il y a Mbinga, donc le Christian Mbouy, notre DT Mbouy et tout. Et merci beaucoup à maman Miline Zemba, moi c'est à papa tous Pépé Mbetol et bisous à ma maman chérie, je vous aime, maman Kati Bakissa, à mon bébé chéri Joyce Davlin et champion KMB na Kenya, on a Blaise Kava Igwe na Kenya, et pour finir, merci beaucoup à John Dubila, l'exceptionnel Meni Exit, Babi ba Exit et Belé na États-Unis. Merci beaucoup à vous tous, chers fans. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Au revoir. Ciao.